troisième 123K, deuxième 138K, premier épisode 199K. Ah non, faut bêter maman beaucoup. Oui, en tout cas. Consommation ya solo. C'est ça. Il y a boostage. Ah. On dit moi boostage n'a pas mis au nom de Jésus. Les amis, moi je crois que ça va tout faire. Yo mouton sont boostés. Yo mouton sont boostés cher. Il va que au ça du sou. Ni ne bébé sont honoré comme tu kana choqué bango di. Pesa na ndena choqué bango. Nous choqué ni makasi. Kasi on a lobité. Dembela la fana batuté. Ah ya. Madame Bevi dembela la fana batuté. Ce qu'on a dembela. Madame Bevi azela raté fani ya kingani na kifingani ne ba ya ko soutenir ngati. Papa Kulutu lelo boye na linga qui vraiment kotuna yo parce que nazo mona yango trop na ba commentaire. Mais yango ba neko ya famille libota bazo koma na ba commentaire bazo lobaki ozo mériter trophée na part ya famille libota mobimba ozo mériter trophée. Soki lelo boye ozo trophée et ko sala ndenge nini ko. D'abord trophée on a redédié on peut kana biso ba famille libota. Parce que non, na sala promotion madame Bevi makasi parce que je suis fan. C'est ça. Na fan na ye. Mutu omoni au-delà de tout, exode na biso tikana bisayo. Omoni mutu soko za fan ya mutu. Olingate ocha fan non na danger. Olingate ndako na bine kweya. Oza kwa mbazo bien ba fou du roi. Ba fou du roi. Donc moi ngako na loba na za jouer ya famille. Na za jouer ya madame Bevi. Ba nyonso bazo kitan ya ko komala ba commentaire pona ko lakisa bino ke to tanga ba commentaire na bino nyonso. Ce qui est papa Kulutu a couronné na trophée moko alobi bien a dédié yango quoi que lisu c'est pas une bino bateau boko PC yango et pas une bino famille libota parce que azali vraiment fou du roi azali fan numéro 1 il y a madame Bevi. Voilà. Babita matadi. Bamatadien, ceux qui ont aligné les cannes émissions na yo, oui, déjà ba ser rebelle na zo na bango. Voilà. O bazala matadi. O ba yeba quitter, o la c'est pas ça ndenge ni ba ko contacter. En tout cas, tokozala wana et toko situer bino pe place oyo, tokozala loger. Si la lelo. Assez incapable de remettre un million de vies. Tala. Yango. Épisode, disais là. T'es où les autres? Épisode à Souka. Épisode à Souka. Asuki na 10e épisode. Donc saison 2, épisode 10. Ah, ya. T'es tanga ko ya. Ah. T'es tout tikaka. T'es tanga. Ce que conseil ba ba kota siko tanga. Qu'est-ce que ça Zila. T'es épisode à Souka wana ka. Ah, truco. Ah. Ya. Oh, tanga ko ya. Bon, on attend. 10e épisode, 34K. C'est ça. Combien de jours? T'es un jour déjà. Mais bazo bunda na bangote. Bazo bunda par rapport à nani? Na Bevi, na bazo bunda. Tout le monde peut comparer si la na Bevi ça manque à respect. Au monde kozala abaku. Eza lisanga ya bato obalinga baninga bazwa te na vie. Nde bango na babenga bango babaku. Ya takuta opeza. Lisanga ya ba jalouse, lisanga ya bato jaloux, bato keto. Nde bango babengi bango babaku. Moni ke zuma abolole. Alors que ça parti na bango, eza parti à Kadia Pemba. Ah, ma bé, non, place de ma bé. Et puis Zuma, comme tu as des épaules carrées, Okoya na c'est ça. Alobi, Belvi a foutaka ba chroniqueur, na ba comédien. Pour ba kende ko finger artiste. En tout cas, papa, zana ba prévu. Ah, Malobi Bella. Alobi ba témoignage ezali. Abi Bella. Bella oya zolo beza Belvi asala rapide. Si s'agit na futa moto na keneti c'est ça na keneti ka ba vidéo na kosa la procédure wana moi je suis papa pour ta famille bota.
Côté il y a quoi encadrer jeunesse, ça quoi encadrer. Jeunesse c'est zoya. Ça encadrer Mingando. Ah, Mingando. Zuma, azali moko alobelaka madame Sila, azami bengaka bakouk. Mais comment la sortie médiatique na ye koloba ete madame Belvi azoba madame Belvi te malobi Bella, Bella azana ba faux compte ebele o yaka ko finga ba artiste na ba commentaire. Okoloba nini par rapport à wana? En tout cas, merci beaucoup Exode. Tozaka na Bella o asaka théâtre, Bella o bakoloba na TV Isabelle. Ah, attends, qui m'y a Bella? Isabelle. Est-ce que Bella Isabelle? Pour Bella ou Pion? Ils ont manqué à protéger. Si Abi vous êtes Bakouk révolté. Tant qu'on a le vidéo, on a combo à Bakouk existe à côté. Ils allaient en anti. Ah, ils ont soutenu artistes et comédiens. Vous avez dit molobé ni artiste. So ba fingi Kalunga na ye, ba fingi président Caleb na ye, Ansu Zolo na ye, 2 minutes na ye. Mais pourquoi bazong c'est la roca vidéo? Bazong c'est la roca vidéo na pour baza ba bololé. Bazala mutu na bango zo ko futela ba man abeta loboko na kiti na mesa qui azo défier belle vie. Problème ezate ana mongo ni na malunga ye mwana mobali. Ah, 1000 et quelques. Azane lo côté. La mutu ka bo et puis na sengi batu nyoso to na lobaki 1000 et quelques. Eza luputa. Ya solo ana. Ana loko nini? Ana vini na malunga. Ya, mutu misi 1000 et Azane lo côté influence a kudei. Ana lo côté aza kitaka tsaka lingomba. Entre tension et réflexion, la vérité prend forme. Bienvenue, mesdames et messieurs, sur votre émission. Vous avez droit des savoirs. Voilà, nous sommes sur Haute Bascule, mesdames et messieurs. Malgré nous ne connaissons pas les noms, mais nous vous en aurons cet après-midi. C'est pourquoi, raison pour laquelle nous vous disons, mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Ça dépendrait de l'ère à laquelle vous allez nous suivre en ce certain moment. C'est moi, votre humble serviteur. Le petit-fils d'un bon maître, l'élève des castes de l'artiste, je suis Exode Mikebi. Voilà, nous sommes sur Haute Bascule. Toyambe Libino Lisusu Mukonalelo, Jerry Kobetox, Papa Kulutu ya famille Libota. Nazo sepa na ba commentaire bozo tiki la biso. En tout cas, toujours temps ya kotanga ba commentaire na bino moko sima mosusu. Ozana suggestion. Oza na maya koloba koma yango na commentaire tokotanga yango Exode Mikebi azali wana pona ko salela bino musala. En tout cas, vraiment, je profite pour dire un grand bonjour et big dédicace à celui qu'on appelle Estamorena, la parisienne de l'X. En tout cas, Fresia Kwanza, Bambote Nayo, Ebele, Arlette Sakati. Pourquoi pas dire un grand merci à la maman. Elle a dit Mikebi, maman, on a Beryl Kezia. Et puis, Namolonga Ninaye, Blondie Lusala. Voilà. C'est par ces noms que nous débutons notre tranche aujourd'hui. Nous disons que tout ce qui est wapi, théâtre qui est wapi, parce que malgré artistes et comédiens, 8 ans à se prendre en charge, mais les émissions ou les émissionnettes continuent toujours à savoir. Je suis avec Papa Kulutu des familles Libota, Jerry Kobeto. C'est avec lui que nous allons essayer de parler de toute actualité qui se passe à l'internet. Voilà, Nena Sarabino Mobile tout Moumanazolo Beauté deuxième République Ndebo Mesana Kobengaye Jerry Kobetox. Bonjour Papa Kulutu. Bonjour Exode Mikebi, bonjour Naba Boné Nyonso ya Haute Bascule Télévision. Voilà. Bonjour Naba famille Libota Nyonso Bozana monde entier et surtout la charité bien ordonnée commence par soi-même. Et si quand vous allez à Kinshasa, ma famille Libota Nyonso à Kinshasa, merci beaucoup. Na moni bolingo na bino na ba commentaire, voilà. Même de loin, même tout le monde a raté. En tout cas, merci beaucoup. Na moni ki bolinga papa Kulutu na bino. Moi je suis fan. So kangi singa ozoki singa na fan. OK. Ozoki singa fan na madame Belvi. Oswani na fan. Oswani na fan na madame Belvi. Ba oswana swana na ba fan. Donc merci beaucoup na bino ba famille Libota Nyonso. À part ya Kinshasa, il y a un monde entier. Ma famille Bota ya Matadi, je vous assure, tu as un abino 3 jours. En tout cas, on a des cadeaux, Papa Kulutu a offrir bango. En tout cas,
et que la cadeau il y a papa Kulutu mais tu as un manager de l'X Papa Tigre ok ou à la ville à Texas dans une côte il s'appelle Dema à part nous ponanga na bureau HB na bureau HB 4 jours pendant matadi parce que na yeko mona que famille bota matadi en tout cas bouger trop balingi madame Bellevie baza pe na besoin ya ko solola na à travers des missions na biso alors tozo banda déjà donc ngana yeko mona on déjà ba tourner mais ça va tourner va tourner bureau HB qui na tourner koyeba ndenge nini ba bazo ya mana so to koma ti boma so to koma ti wapi to koma parce que fan obike aza muto ba négligeant voilà c'est que au lancer message par rapport ya ba matadi ba benga ba nani ba habitant matadi Bamatadien, ceux qui ont aligné les émissions, oui, déjà, c'est rebelle dans ce voilà. Au bazar la matadi. On va y quitter, on va contacter. En tout cas, tu vas et tu vas situer bien place tu vas loger. Et puis, contact Nabiso Zali plus 243 ou soit tu as même un numéro Ezawa plus 243 98 15 35 131 plus 243 98 15 35 131 peut-être Borobé n'a pas un numéro Exode Mickey parce que tu as l'équipe au grand complet voilà donc tu es pendant couvrir tu es beaucoup solo là madame Bellevie n'engé consommer parce que ma tête ils ont consommé madame Bellevie ils ont consommé ma casse vraiment OK en tout cas ma famille Bota merci Nabino na yo qu'on soit appel il y a bandeko ya Sénégal oui base à famille Bota Sénégal bangote Nabino ebele sœur Nabiso ba sœur Nabiso na bandeko Nabiso communauté Nabiso baza kuna ayisinga babi papa Kulutu na bandeko Nabiso ba sénégalais soki kaka filme bandi il faut baloba ke biso toza na posa kotala libota famille Libota ba vera libota mais nous le film est de Libota donc en tout cas merci beaucoup na ba famille Libota base à famille Libota Sénégal ningi bo vandisi indusa TV moko batebele voilà merci papa Kulutu lelo boye na linga qui vraiment kotuna yo parce que nazo mona ngo trop na ba commentaire papa Kulutu batu na ba commentaire bazo koma balobi ozo mériter batu na ba commentaire bazo lobaki au salé la madame Bellevie promotion surtout vi ko le kabandi ko musu peut-être vous amabe vous a parmi bateau basala ka promotion madame Bellevie kitoko na bandeko na musu mais yo zali mutu ozo chapeauter musu ba première place boy mais yango bandeko ya famille Bota bazo koma na ba commentaire bazo lobaki ozo mérité trophée na part ya famille Bota mobimba ozo mérité trophée ce qui le loboye ozo trophée et que ça la ndenge nini ko d'abord trophée on a dédié on peut kana biso ba famille Bota parce que ngana sala promotion madame Bellevie makasi parce que je suis fan c'est ça na fan na ye mutu omoni au-delà de tout exode na biso tikana bisayo omoni mutu soko za fan ya mutu olingate ocha fan non na danger olingate ndaku na bine kweya oza ko mbadwa benga ba fou du roi donc ngako na loba na za jouer ya famille na za jouer ya madame Bellevie donc na sala on a bolingo parce que je suis vrai c'est ça donc na za famille Bota donc yango mona ezaka madame Bellevie ka oui bandaki peut-être na c'est ezo mata vraiment nazo mona ba commentaire en tout cas ngana oyebisa bango pe merci na sala ba promotion makasi boy pour na za fan pour na linga moi si wana analinga kaye makasi par rapport ya musala na ye en tout cas ngai so batuni Fiston Nzuki Batista oyebiso ki ba comédie belé ngam na l'accès bango nga ba théâtre ba théâtre na tala ngote na tala nga na zana fan ya théâtre olingaka na no théâtre et surtout so que ça bien fait na linga ka théâtre et puis ata ba sala mabe na kati ya mabe ba sala nga na zo mi corriger déjà tant qu'artiste OK surtout ça peut scénariste nga il faut na ki na ngo donc na zana fan na théâtre donc oh peut-être on a salé les anneaux mouki oh salé les anneaux mouki ma famille boto zo sala makasi on a salé les anneaux mouki na ba projet ebele ba monaki na yaki na tige malgré tige lelo kala mingi te rozonga na yaki na tige
nayaki na système à compter ba nombre de vies oh toujours ça la ngo lelo donc nazo appelle sur na moi makambo ebele pour ba initiative non pe bande comme ça bazo copier bazo ya na ba promotion bazo ya kotanga ba vie na bango na boye te ba yo tanga te ba tout so ba pola ba yo tanga te nzambi na mais ya biso te mais ata ya mpandi mususu te bino moko bande mususu peut-être yo zui na te soki ba na ba sala bongo c'est bien le bazo ba yete to comme na 2 millions de vies par rapport au film Mobimba parce que nous ça on est pas na oui je mérite donc et ça et le konga na bandi mais bande kunanga ba copiaka ya malama c'est ça surtout ya malama donc et puis to concevoir émission moko ba famille libota balobini c'est ça to chepe na tige na barabara ba famille libota baloba soki balobini donc ba famille libota Kinshasa o bazana procès ko madame Bevi ayoka bango ba contacter papa Kulutu bureau ya HB na ba numéro de télévision ba micro na ba quartier na bino et ça parmi babiloko auto promouvoir artiste na biso c'est ça donc si nazo mérité trophée les anons pas dédié la famille Bota. Voilà, merci beaucoup en tout cas. Ba enyo so bazo kitan ya ko komala ba commentaire pour ko like sabino ke to tanga ba commentaire na bino nyonso so ki le papa Kulutu akozala couronner na trophée moko alobi bien ako dédier yango kwa que lisusu pas ina bino bato boko pese yango et pas ina bino famille Bota parce que Azali vraiment fou du roi, Azali fan numéro 1, il y a Madame Belleville. Voilà, Papa Kulutu, Lelo Boye, film, je crois qu'il filme déjà ici là. Ici là qui Toujours banda film, comme par rapport à film, aussi là. Moi conseil non parce que film non il y a un conseil nango conseil non par rapport à film. En tout cas film aussi là en tout cas Tei Makasi Exode Nabiso envier eza mabe. OK. Ko envier na vinde konanga yo mto sola la maya matembele. Matembele ka bache mungu bache ka mafuta la lela ngoli yango na kimi. C'est ça, c'est yo muto yo bazo ozo nyokwama bazo seko zozo lokwa ba biso yo akenda ta Dubai te akoma ta boete abimaka ta boete yaya zana viwa tala linda linda nzoka nde enviaki Priska na mobali na ye. Ma ebite place ni mamba zuela ka. OK, mobali aza héritier ya famille na ye. Nde moni Priska ebise mobali na ngai biloko na sala ko mbongo famille mobali na nga. Monga mobali na nga batikɛ na famille. Mais que simba Linda komi osimba kisi te. Na no kanza kwa bosimba kisi. Donc ils appellent na ba emisusu ba simba kisi pour na envier. Pour na envier baninga oyo. Azo sala mamba théâtre kitoko makasi boendenge ni donc azo produire boendenge ni c'est ka simba nga pena kende ko simba donc arosuka le roi Linda osuka le roi Linda c'est ça mama pe oya mukolo ozo bima na bana mikie c'est ça sort na yo ko sukelo lokola ya milo okozwa zemi ya ménopause okozwa zemi moko bobake kotiko pa mwana mukie c'est ça na soni wana soni ya ba mama bongo moni ndenge sœur na biso le andaya na sœur na biso matop bayoki soni tani ba bengana ki bango papa pe lombe OK bango bana bango so tali film esili bango bana bango makambo wana te oui mais yene mbuma mabe mais abengani bandeko donc film Tei Makasi en tout cas Exode na biso film oyo famille Bota ba consommer penza ba consommer na beta tout na YouTube beta ki tout quand des alaka na beta pe na tout et comprendre que jusque là madame Belvazan na ba fan na visible OK on bato bazolo bo azara ba fan invisible madame Belvazan la ça mukiliki azara ba fan visible donc c'est adembela ba fan na batuté madame Belvazan adembela ba fan na mutute sikuna adembela madame Belvi azela raté fan ya kingani na kifungani ne ba ya ko soutenir ngate ezala bato ba dembela obiyo kasi sila bige bato ba dembela ba comédie bo ba comédie ne ba dembela ba fan na batuté ba dembela ba fan na bato za pena bande musu ba dembela ba fan na bato ba dembela ba fan na bato yena no komba ba fan ni ba nani mais tu bazo ba fan pellet baza wapi ba mona na ka wapi batala ba film wana na ebisio ezana on ba wana ba fan ka ya bato ka voilà film na biso je crois bien dernier épisode ekotaki
il y a de cela un jour 83K, famille Libota. Le seul épisode c'est à 100K. Ah, voilà 40e épisode. 17e épisode. 17e déjà, c'est à 100K. Ils ont 83K. Ah, tout est Tikali. 16e épisode 100. 15e épisode 101K. 14e épisode 103. 13e 103. 12e 104. 11e 103. 10e 106. 9e 102. 8e 103K. 7e 102K. 6e 107K. 5e 111K. 4e 116K. 3e 123K. 2e 138K. Premier épisode 199K. Ah non, faut bêter maman beaucoup. Oui, en tout cas. Consommation, il y a solo. C'est ça. Il y a boostage. Ah. On dit moi boostage n'a pas mis au nom de Jésus. Les alliés m'ont pas ça va tout fait. Yo mouton sont boostés. Yo mouton sont boostés. Talent de la moussou tengue bête là. Yo mouton sont boostés chaîne. Il va que on ça du sous. Ah ya. Les alliés sous. Bon tout le monde après 2 semaines bah vient qui t'attend. Coco ces années. Les sous. Kasi ko boosté ces années. Coco ça public. Ah, ou quoi c'est des publics. Batalinga. Ils ont les batailles dans royauté. Voilà, merci beaucoup. Femme duplicité, ils ont banda par rapport au monde va fiche ou on déjà moment où tu as l'émission peut-être présentation peut côté publicité peut côté. Donc film et banda. Donc il banda kalaté donc l'homme déjà va. On dit bango balobo fidèle au poste. Avant bango ba la fidèle au poste, biso to zala déjà. Ah, bah on dit bah surtout qu'il est fidèle au poste. Ya. Biso, on dit bango biso baloba kana. Baloba ngonde ke biso nde. Donc bah classe na retard. Bah classe na retard madame Belvine songanzila. Ah, zamina. Donc fidèle au poste. Si c'est réellement Batou na obasa ba fidèle au poste. Mais c'est que yo ngo ba nous ça ma danger ko le belle vie. Vous êtes incapable de comme filmer ko le belle vie. Vous êtes incapable ya ko former bana ko le belle vie. Vous êtes incapable ya ko honorer Congo. Ninge belle honorer Congo. Tika na choquer bango di. Pesa na ndena choquer bango. Vous choquer ni makasi. Kasi on a lobité trois choses wana. Vous êtes incapable de comme filmer. Vous êtes incapable d'encadrer jeunesse au relève à la Syrie. Vous êtes incapable d'honorer Congo. Meilleur scénariste Afrique centrale. Ndoto moko illusoire. Ah? Ndoto moko illusoire. Mais côté il y a quoi encadrer jeunesse, ils ont encadrer. Jeunesse c'est zoyat. Ils ont encadré Mingando. Ah? Mingando. Mingando par rapport à Nini. Ils ont encadré Mingando. Ils ont encadré deux fois. Ya. Tu n'as ni pas des fois. Ah, bah c'est belé. Quand on communicateur, moi, je suis là. Deux fois. Comme dans la moutoute, dans le pelle. Voilà. Merci beaucoup, tant on les communicateurs. En tout cas, même biso directement na place où tous les lingato comme pas que l'autre les loboyer. Tout le monde qui d'abord tout na kuyango, mais le surtout tout no yango. Artiste et comédien. Na pour ça qu'on répond à tout coup. Parce que comédien bakina qui c'est ça qui. Bakina qui ko sala malamu, to ina ko sala mabe. Oui, artiste et comédien en tout cas na betile bango beaucoup ndé bakindesi. Mais kokini na bango c'est ça qui tout na ki opeke ba mission ezala kité. On répond na moi on petit na ba commenter ba dozo ba mission ezala kité. Mais sortie médiatique il y a moko ya ba bakouk parce qu'il faut le dire Zuma azali moko alobelaka madame Sila azami bengaka bakouk mais comment la sortie médiatique na ye koloba ete madame Belvie azoba madame Bevité mais Bibela a zana ba faux compte et belé o yaka ko finga ba artiste na ba commentaire oko ba nini par rapport à wana. En tout cas merci beaucoup Exode. Tozaka na Bela o asaka théâtre Bela o ba ko lobela na TV Isabelle. Ah ato kimi o Bela Isabelle. Est-ce que Bela Isabelle kasi bo Bela o piano. Peut-être cette Bela moko bo. Au moins c'est ça makamwana ezati. Ah, ya. C'est ça que ma campagne a été autant de lobby Bela. Et puis, à moi, des mots côté là qui a le belle vie. Ah, donc, dans la vidéo, on a dit Nicolas Baké, Bela, on a dans le bilan de belle vie. Exode Nabiso, on a deuxième émission garçon na salle.
bololé wana sali il n'est pas intelligent mutu so aza mayele eyebanaka aza mayele te eza qualification nazo rappeler ye ke aza bololé abenga bordereau récit il aura chaque solo bien c'est ça te na bando rappeler ya mokaka garçon aza bololé déjà deuxième vidéo première vidéo après c'est ça ayaki alobi a confirmé bateau bazo finga pasteur de la foi ezabiso a reconfirmer a réaffirmer on tous na émission ce qui pasteur de la foi a boy ko jouer pas X ou Y eza pour biso to kende ko yebisa pasteur de la foi na ba commentaire est-ce que tu peux imaginer pasteur de la foi est-ce qu'il y a même temps ya ko tanga ba commentaire c'est ça mais c'est que azo ayeka ko confirmer émission lobaki liboso parce que a lobi que binonde donc na bino na mama na bino bela bozana ba faux compte o ekoyaka komelaka ba artiste et comédien vous avez plus de 300 comptes voilà exemple donc malembe donc il ne pensa d'abord question liboso tournaki alobi omoni problème ya garçon eza nini eza mayele kozanga mayele omoni ba vidéo no somi bala sali ata longola na chaîne na ye ngana non na katele pena kitoko na filtrer les soubiers abima pena mbenzo eza omoni bato balingi kimia te eza bango parce que après c'est ça ba vanda ki ba koma kota koyiba biloko ya politique na koyiba ba émission akala ba komocha omoni ke bato balingi kimia te eza parti oyo bazolo baki soki il faut ba sanctionner parce que y a le soki il faut ba sanctionner il faut ba sanctionner ne bato ya bela oui biso nde to fingaka mingi et puis le monsieur en question bololo qui est alobi Belleville a foutaka ba chroniqueur na ba comédien ba pour ba kende ko finga artiste en tout cas papa zana ba prévenir malobi bela alobi ba témoignage ezali abi bela oyo azolo beza Belleville à la théâtre na c'est ça que moni makambwana ezate oya okanisa yami balé alobi Belleville futaka tina ba comédien abi ba communicateur na ba comédien azala na ba preuve tango zo mutalobi ba preuve ezali ba alobi penso azana comédien mo aboyi ko tanga komone ayebise Belleville azana faux compte 50 faux comptes donc na kati ya 300 otanga komba comédien wana na c'est ça aotanga koma comédien na c'est ça lokola bazala mutu na bango zo ko futela ba man abeta loboko na mikiti na mesa ki azo défier Belleville problème ezate ana mongo ni na malunga ye mwana mobali mille quelques azane lo côté la mutu ka et puis na sengi batu nyoso to na lobaki mille quelques eza lukuta ya solo ana loko nini ana vini na malunga mutu misi mille azane lo côté influence a kudei ane loko te aza kitaka lingomba ba mone kaka matala na ma TV ane loko ni je retire ça mille à fionto il est pauvre comme moi mais to lo baboye bino ne mutu bozo tia trouble te soko lo bibi so mutu tia trouble na mona ki oza mutema ma non par rapport de toujours par rapport à yende mutazo on ne pas mes amis bazoluka nzela ya kokotela ya kofinga lisu Belleville bien mais cette fois-ci te permettre à moi je parle étant que fanatique ya Belleville c'est ça ba fanatique à madame Belleville Belleville reçoit vidéo atina na c'est ça nous on doit protéger notre artiste. Donc, on lancer un message et bien fanatique et madame Belleville. Si ça j'ai na fouta moto na keneti c'est ça na kenoti ka ba vidéo na ko ça la procédure moi je suis papa pour ta famille bota. Je dois protéger mon artiste. Mais qu'on dit un individu le kola ya bololé le kola zuma Seigneur. Azoya na ba propos et puis tout ça là bien. Au moins le danger na mona. Est-ce que bi que Zouma suis pasteur de la foi commissaire fond de commerce na déjà dans des émissions. Kotanga kumba pasteur à chaque fois. Parce que tout monde qui tango ya zoya ko lobaki ba faux compte et finga ba tout monde mutu mo telema ko na bike bazo linga ba sur soirée bazo s'acharner ye avant que la tromboa qui ya nani ya donc Zouma ye ko confirmer oyo ba solo na bloc na bango donc cela veut dire analyse ça beaucoup Zouma ye ko confirmer o ba solo là donc moi
nazoyebisa bafamille libota nasaki émission mo bato balobi papa kulutu Zuma azoloba biloba Zuma aloba biloba mais oyebi ke mutu oyo akomema video liboso akende ona c'est ça eza pasteur de la foi mpona nini parce que Zuma otama na komba pasteur de la foi ake plus loin Alexis Biso ayambaka ye na bureau quand même pasteur de la foi qui était pour Zuma ayambaka Zuma na bureau oui pasteur de la foi tata ya molimo ayambaka ye na le temps qui artiste et qui analyste a soutenanga artiste c'est quand Zuma aloba bongo en quelque sorte bato musuba aloba nini ngate bazuzi ya nzela bakoloba nini makambo azoloba seke nana yebisi ye pasteur ozomona siko place nga na omona mabe nalobaka odaye na première émission sikoyo il faut pasteur de la foi abenga Zuma lisu na bureau agangela aloba ne kozwanga fond de commerce na yo te oui rakuta loba to do na biso mais na basaki mais pourquoi Zuma lelo comme ça pasteur de la foi fond de commerce na ye et puis na ba dire na zo bake soki lelo yo pasteur de la foi aza bien accueilli par Belleville baligake mingi po aza tata ya molimo na ye tata molimo en plus moto a regretaka pasteur de la foi mingi par rapport à Sila mais voilà ce que le bongo en quelque sorte ngana bango vrai pasteur de la foi aza acteur aza mobate limpati c'est ça et personnage ne wana ndeko jouana et bande ko kangola milimo ebele c'est ça ce que Belleville a regretaka ye c'est que Belleville ne mutaza vrai mais obiteke mutu a trouble soki bokabwani surtout ye mutu asalaka trouble aregete eloko te arrêtez l'ôté tala histoire ya mwana oyo balinga bakabola ye katikati nani abandaki kolela mingi kolo mwana Belleville lelo soki aregeta pasteur de la foi parce que ayebi valeur ya pasteur de la foi donc kuna baregeta omoni ke Zuma abolole aolakisa parti na bango eza parti ya kadia mpemba mabe non place au mabe donc azoya koloba babiloko moko boye to regretta parce que passer de la foi à côté à kana cherté à côté na ba film c'est ça mais les autres passer de la foi zo jouer c'est parce que banani baluki trouble wana alobi bino mutu bosali ki a jouer sous soutien et pas producteur parce que bino ni bolama na kolanda ye na ba commentaire kolanda fond débat d'abord passer de la foi ça a tenté aza pasteur na za kino aibi o ele kana ba commentaire de scroller 3 billets mais 4e et combien mabe je ne pense pas que pasteur de la foi attend va faire commentaire et puis Zuma comme tu as des épaules carrées okoya na c'est ça mais to boy si comment s'acharner Belleville a fondi bato po bino bokena na c'est ça qui liboso boso Belleville bokena ko loba nini heureusement pe nzamba lola abimisa ki bango moko na bango temaka baki makambo ebimaka oyo eza biso na biso moko ba comédien Zuma betaka to na nani aza comédien tu analyser quoi donc c'est que azo faire partir na ba comédien o ba bimisaka makambo o ba loba ikuna sikoyo ndenge azoloba bongo ngai na koloba buye Zuma zala prêt Belleville muta mema vidéo na c'est ça que biso ba fanatique à Belleville to OK no relaxa ndenge Belleville za na 50 fonds compte OK no relaxa Belleville nga za na 3 groupes WhatsApp za na 300 personnes ba atindaka ba fanatique ne ba finga ba comédien donc c'est que ba faut compte oyo na le temps pe au faut compte na au faut compte ti comme na akotanga et puis azo ba Belleville atala ka bango mais bien vous en rappelez un temps il faut considérer un temps il faut ça la bololé à moi na mobali ozana mwasi na bana na ndako ko la Zuma donc ça vraiment au moins na Congo surtout luka bololé numéro 1 Zuma oyo au moins Zuma ozong c'est la vidéo na lobaka to protéger Sila nyango to protéger Sila kazo azala ba tu quoi ba Zuma ils ont manqué à protéger si abi ozenda bakuku révolté tant on a le vidéo na combo abakuku existe raté ils allaient en anti yo no soutenir artiste et comédien posaki molobeli ya ba artiste so ba fingi kalunga na ye ba fingi président Caleb na ye Ansu Luzolo na ye 2 minutes na ye mais pourquoi bazongi c'est la roka vidéo bazongi c'est la kanga vidéo wana po baza ba bololé na vidéo wana bimisaka bango nde lelo Sila bana mo bawela mibali ba che Sila personnalité à Sila c'est ça Sila nanga Sila na biso wazande kwa Belleville lelo
babololo yo monaka déjà kala déjà to protéger sinon te mabe kozala si la lelo assez incapable de rebeta 1 million de vies. Ah ya na ba film nyonso total film aussi nzela mona total pour ba prévala pour il faut ezala est-ce qu'abeti 1 million de vies total est-ce qu'abeti 1 million de vies total nan ba film ne asuki na combien son 10e te film ne wa suka oyo beve abeti mabe te nanzimite tala tala yango épisode disela te o ezokota épisode asuka wana épisode asuki na 10e épisode donc saison 2 épisode 10 ah ya te tanga ko ya ah te totika kaka te tanga so to kosi bato bakota siko tanga pesa nga na tanga zila te épisode asuka wana kaka etruko ya oh tanga ko ya bon on attend 10e épisode 34K pesa combien de jours un jour déjà un jour moni 34K au Belgique so beta on a 80 déjà ozomona so so to kitina c'est un jour même pas 50K à épisode monté comme 50 tala yango kobana na 10e otangaki 50 eza tala azote pate par 49 48 46 tala tu ko kita épisode à 2e épisode 52K mais bazo bunda na bango bazo bunda par rapport à nani na belle vie na bazo bunda tout obi ko comparer si la na belle vie ça manque à respect ya mais oui biloko bon ça manque à respect tout tika épisode asuka ça manque à respect yango kasi vari yango to salinga na yo pourtant otangaki obaki épisode 16 na lobaki siko film a est-ce que combien 1 million de vies Monique Sila, elle est incapable de commettre 1 million de vies grâce à Babololé le quoi Bazuma. Mais est-ce qu'elle va avoir temps? Et puis c'est là bisayo. Ngai na lobela Sila à travers Maramba le couteau bakotanga na mutu pour s'acharner contre Irsile. Mais sauf sauter la violence finga Irsile. Té na limité finga Irsile. À la CK peut-être oh bango ba checkinga na monoko parce que monoko ezaki yanga malobi ezaki ya bango. C'est ça. Vous comprendre? Oh ba yaki ko yebisanga te ko yako yebisanga ke tala kutu boy tala kutu na zwaki mutu mo pe yanga mu ya Irsile expliquinga na yokaki ka to imoko. Mais yo kanisi Zuma nenga zawana. Si la ebike Zuma bololé na bien naïs tala naïs si la matanga ya papa na bango amonanga ezaki na ngaliema ezanga ngaliema Géry bonjour soit taxi aller retour cimetière en foot est-ce que Zuma si la rosa est là tangu wana Zuma zaka wapi pour le belasila Ponga na ndolo bela sila te. Nga na lo bela au toucher artiste, ata guerre ba artiste na balancer na zu information bien marqué ya na ici na zaka na information bien te. Mais na zu information bien à côté li oyo na l'axi oyo oza mabe. Yo malgré tout beaucoup plus pe oza point ya artiste côté mtu mais oza katape yo finga o msusu te. Jamais. O analysaka. Na analysaka. Oza comprendre. Lelo ici lelo so abima mabe na miso batu belé. Si la nani bato asila ba sa charna makasi contre ba belaxem so ici la za mabe makasi. C'est ça. Yango moninga lo ba question ba lobeli comédie mabe ba lobeli belle vie mabe. Il faut to ya na recadrage, défense et sécurité. Erotika la bomba biso ba miso pe ba nga ba zo ba biso bongo. C'est ça. Alors Zuma si la yebine bien place avant na bololé mo. Zuma ya garçon mo boy ya mutu penal mutu abakama yele. Mais mutu ba bololé. Alors azalaka na preuve. Ya koya ko Gigi ko samba na c'est ça. Samba na c'est ça. Et puis Zuma, tu reçois sur la vidéo là-bas, vous vendez na belle vie binomi bali. Vous solo là, oyo ya ko s'acharner na belle vie. Na ba whisky na on met la kayaba. Yaba petit ce qui couper on se va mourir miké, tu vas ba manu ba Zuma. Seigneur. Alors, on a zo interpellé kaka. On a zo ebisaka batu. Zuma zu pasteur de la foi.
fond de commerce. Pour coup de sambo. Mais bon, c'est ça qui est équipé dans Mambo. Et puis, c'est ça qui est équipé dans mon démarche au Bakenda au sein tourisme. Ah, mais moi, j'étais artiste à l'Obagi qui est au Banabiso, à Koyaka, pour avoir ton besoin. Car c'est pas ma yébite. Na matanga so moni batu ba ole la makasi c'est que yendoki. Mais solution oyo to rozwango mu kolonini. C'est que il faut non pas donner un exemple. On moni kasi. On moni banda to kento ute makamba c'est ça. Ba vidéo exact. C'est ça qui pangana. Azota la ba vidéo to baki bino ndebo ila. Oui, la vidéo. Parce que la vidéo zo yat. Ya mupiku. Mais attends de bella, alubika bella. Tena c'est ça que za bongo tena bi makamba surele ya kuna yaya. Oui, bien. C'est ça que ça bon. Tu as quand belle à la théâtre ça belle vie. Belle am soazati. Mais moi parle belle vie. Ba bolole le quoi ba zuma. Mbongo ole msoko futé la pauvre maman la biso mbongo ya ndako. Soit disant au futé la ke. Et OK na mama ka msusu. C'est ça. Mais après aïe peut-être aïe bina ya tasu ba kangi obimanaite. Pour moi ke batu ba teka ki bomoto. Zuma na vie na pas mon asila ça il a si la portrait. C'est les portraits, mais nous devons les soutenir. C'est les portraits. Azali papa mon la fête ba koluka sapato. Prévané baluka ba Dacosta. Baluka bandeko mususu ba ko jouer. O bango ba finga. O bango ba finga. Mais il pas artiste. Ba boka ekana chocha. Ya film moko. To ba kitie muté. Ba lié que na doko. Voilà, merci beaucoup. Nous sommes à la fin de notre tranche aujourd'hui. Là, c'est vraiment pour vous aura temps. Il y a Kolanda Bisso du début à la fin. Maintenant, d'ailleurs, continue à courir. Ça veut dire que TV et Zangonga. Donc, tu ne jamais que vous ayez 3 heures de temps. Tout ça, il y a une émission. Malgré tout, vous êtes mais il faut toujours attendre. Il y a 4 parce que tu as la rendez-vous qui est la TV et Zangonga. Voilà, Papa Koulou, tout le monde, comme on a souka. Mot de la fin na yo par rapport à l'émission Oyo, par rapport au lancer message nini na souka émission. Ba famille bota bozelate madame Belvi tellement que funda mutu na parquet. Bozelate madame Belvi azwa vidéo akene ko mema na ses sacs. Oui, akenda na ses sacs, ndenge bato tout bakendaki. Mais madame Belvi asa professionnel. Bureau ya madame Belvi nazo benga bino. Proche à madame Belvi, Zuma lobi bozaka na ba faux compte, boyaka ko finga bango, babaku y compris na sila. Je crois beto monia. Et ça message moko ya mabe. Peut-être bino bolo ba boti kaya za la kaneka te, azali bomati. So daki li bomo fala ba nolela na fulu to émission na sala ngona fulu. Azali bomati. Tendresse ndaza na carte ya téléma. Oh ndeboyebi. Est-ce que ton zoom azoba ke batu bazo finga pat ba nani ba manka pasteur de la foi respect abi bozo manki na kombo ya baba zela eza lokuta so ba bi abini te aké no bimisa exemple nango aké bimisa nini aké bimisa vérité nango akoya na ba preuve na c'est ça tozonga pasteur de la foi ça la démarche wa malamu tonga to koma kuna c'est ça te bano ko mape boité banane tendresse dibenga aya koloba buzo ba pona pasteur de la foi on est congolais bossa na makambwa tant tendance ya koloba mabe pona pasteur de la foi ezaki ono ya nani oza ono nani azata ta mwasite ya bango kuna sikoyo nani ona famille bota akoki ko finga pasteur de la foi mobati limpate biso to abana bilakeli mabete abino boyaka lokola boza ba bakuna ba foko nzo boza ba bakuku mais eza bino les omoni problème na bango ezaka nini makambo esala makapa na bango omoni makamba ba groupe WhatsApp lelo banani otoyebike président ya groupe WhatsApp Adamsone bana basi a escroquer bango nzoto lelo banani otoyebi ke président groupe WhatsApp azola kabiso azana audio ya artiste lelo vérité bimaka Viviane alobaka ngo boboyaka mais lelo so toyebi président groupe WhatsApp Viviane alerta kibiso déjà bazalaka na groupe WhatsApp il faut kutu ya lobaka ngo na nemo a discipliner bango omoni kozala abakuku eza lisanga ya bato o balinga baninga bazwa te na vie nde bango na babenga bango babako ya takuta openza
lisanga ya ba jalouse lisanga ya bato jaloux bato keto nde yango ba bengi bango ba baku. Pourquoi raisonner bon point na ça qui examen de conscience makasi par rapport à nini kasi par rapport à ma attitude na bango ba manifestaka en tout cas bato bo retenir madame Belva qui funda motuté mais biso nde ba famille bota au monde la chaîne ya Karine Mokonzi et si ça bato belé ko finga Karine ok. Faut pas protéger le patrimoine. Donc, balandare exemple ma lame. Oui. La chaîne ya Karine Mokonzi et si ça va ne bena qui ça awa ko finga Karine, ko finga famille ya Karine. Karine est mort alors qui otikate ka kane bo ki funda. Ok. Donc bango ndenge bazana. Ko makamunyo so bango basala ka ba réunion to basala ka mabe. Ba ga otia on biso ne to sala. Donc ma famille bota elonga na koloba na bino yango wana. Voilà ba dédicace. En tout cas ba mbote belé na maman ba dobomba. Mama dongo ma motema ya fioti ngoma. Ba mbote ne belé ba mbote belé na papa Alino Soba. Motema ya Matina couple. Ba mbote belé na la maman chérie à moi si maman José Lusadisu, ya Sylvine Jolie, maman Célestine Mabilo, Bibiche Kandeya, Gina Mabia la Fortina vraie chérie, Zambasache Loboko, Bambote Belé, Naba, Ndeko tout, ya famille Bota Bolinganga, ba famille Bota Bozadi partout, Tina Bethlehem, base famille Bota na Cape Town, Bambote na Afrique du Sud. Afrique du Sud, Tata Mwasi Nangat, ma tata, Nanampoi, Bambote belé, en tout cas, la famille Botagnon, son papa Kouloutou, nous a reconnaissant. Beaucoup m'ont raté son hobby, c'est énergie, parce que moi, nous a fan. Fou du roi, fou ya reine, jouer à Madame Belleville. Donc, merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Tout a commencé en beauté, fini avec joie. C'était l'œuvre de votre humble serviteur, le petit-fils d'un bon maître, l'élève de Casse l'artiste. Je suis Exode Mikebi. Nous sommes vraiment à la fin. Merci beaucoup parce que vous avez quitté Yakolana Bisso. Merci à Papa Koulou, Tundegondima qui invitation. Merci. Vraiment, j'ai profité pour dire un big dédicace. Nabaïnion so obalinga kangai obazo pesanga courage. En tout cas, merci beaucoup Nabino na ba commentaire. Nous avons vraiment temps ya kotanga ba commentaire Nabino. Merci beaucoup. Merci aussi à la maman, elle a dit Mikebi, ma petite sœur chérie, elle a dit Mikebi, pourquoi? Non, petite sœur Yamote Mabwanga. Elle a dit Mikebi, maman na Beryl Kezia Lusala et le mon papa Blondie Lusala. Merci beaucoup parce que comme je dis toujours, c'était Exode Mikebi. Le cœur de l'homme n'est pas mauvais car il bat à chaque seconde pour que tu vis. Restez chez vous, que la paix du Seigneur règne dans votre maison. Au revoir, bye bye.